Yanzami Pungutulendo, azwa lokumu, ndenge akomisi biso lisusu mokolo na lelo, pe apesi biso susu makoki ya kokutana, pe atelemisi bino lisusu na tina ete bokoka kokisa mokolo na ye ya konfonso. Sika balongo bazwa lokumu, pe mokolo yango ezala esengo ya mutu ya pona bino, ndenge kaka nauti koloba awa, eza lokola mutu azalaki na bosoto na nzoto, akeyi na katini ya mai kati na kikoso, to akoti na kati ya salle de bain, azwi mai na katini, peut-être pe mai ezobima te na pese exemple, mais soki mutu asokoli akobima lisusu salite te. Mutu oyo azalaki na nzala, soki se azwi bilei akei na munoko, mutu wana esi atondi akoyoka lisusu nzala te. Yangwana. Donc lelo oyo nazozongisa mateya ya kala na yebite soki bino pe bozwa nango na makanisi to pe bozwa yango nete bozwa yango mateya pe bazongiseli ngai moko nanu personnellement na kolala na ngai ya lobi pe kotalela tongo ya lelo c'est ça mateya wana na kotalisa bino muke ngai bauti kosalisa nga examen na nyonso oyo biso tolobaka tokanisaka kaka toza koloba orke maroba tolobaka ekomaka pe na mokili ya molimo na ndenge na selamantaka otefa ke ngai soki nakufi lelo nzambe abandeli mokili azongisi ngai na kotikalaka kozala mosala ya nzambe te nazwaki décision wana po musala oyo penza tuka kozala mutu ya kozwaka makambo epai ya Nzambe Pungutulendo kotransmettre pe kotambusa batu en tout cas ezali eloko ya kosakana te mais ngai moko bapesi ngai basalisi nga examen moko munene ezalaki hier nalalaki na 7 heures na yekolamuka bayekolamusa ngai 8 heures. Non, balamusa inga tinga mona lamuka pi nde na continuer kolandela mbetu tangu na lamuki lebisi malu zolo bilembo wana tangu na continuer kolandela mbetu nde baye kolamusanga pa malu zolo ke bazoluka yo. Bon, bapa ya wana pe moye ya kotike ezati na ngongana quelque soit rendez-vous ezalaki te yangwana. Alors kolamuka na ngai na bilembo oyo bazola kisangai nazalaki epai moko boye place yango nazoye bango te mbala moko baye babi papa asambula bazobenga yo ngabio nana zobenga ngai abi kende kotala uba wasambulwa mususu po oyeba yoko zala wasambulwa nini ngabi bawasambula mususu abi bawasambula mususu kuna bazami bale na yo esali misatu mezaka yo na baliko yana mutu wana pa se identifier kite alobaki te ke ngai koko boye to ngai mbulusi kimbangu to ngana te elongi na ye pe eza ba mbulusi kimbangu te alors to bandiko kene na ye sasa sope ya kolobaki mbulusi kimbangu ezalaki te na ebika aza nkulu pabi bakulu banunga mais a se présenter kite to bandiko ya na ye ekomi siko lokola na ndaku na biso ya selembao esika na tata na biso abokoli biso na ndako na yebisa bino anga esika babokoli la biso na koti na mutu wana lupango na amona mutu musu avandi na kiti kaka wasambulwa ndenge kaka ngana za na mimoni ngabi me ndenge nini abi bongo yebaka te mususu kutu azo esko oyo na mona ki avandi na kiti azala molimo moko lokola tobenga bango baburo webi baburo bazali ba oyo bavoyu o babotolaka bazalaka respecté bafingaka balobelaka batu mabe même bamikolo bazana bayeba kotala maloba bakoyi koloba te sikoyo wasambula wana zoloba ndenge wana dozomona peke voyu na mais comment wasambula oyo aza voyu boya zoloba boy
namona bayebisinga tala suna sima natala sima wasambula musu azoya na cigarette na munoko na mulanga whisky na poche lati pantalon koti mulanga whisky na poche azobimisa azomelango azomela na cigarette pe bayebisinga yimoni wasambula oyo aza libre ya komela cigarette ya komela masanga kozwa basi ndenga lingi kosala nyonso alingi wasambula oyo kuti na kiti ye ata bitumba aze mpoli moyibi alingi komona eloko te miziki konsere ezala wapi fa kende bisengo ya lingi yango sikoyo yo wasambula mosusu zela tolakisa yo mosala na yo balakisi nga bato ebele babi na ngai omoni nzela oyo mutu moko ta koyi kozala liboso po alekisa bato nyonso wana foule de personnes oyo nga nazala na bango nanu te oyo namona te na ba oyo namona nana oyo namona te foule de personnes liboso na ngai babi bango wana nyonso oyebi ke nano bandaki misala te ntango olingi obanda misala mamaki pampita koyebi soke kango oyo nyonso bato oyo nyonso bavandi wana yo nde moto kotambusa bango okokamba bango bato yango bango yeyo nzela wana eza na etumba makasi nzela wana eza na bamilimo moko empire nzela wana ezali na bato mabe me mpo bango baleka po oyo ozala liboso mpo bango baleka nzela wana nga nalobi or nga na kokoka babi or wasambula oyo tozotinda yo oyo oza na nguya nyonso okobikisa bato maladi okolakisa bato nzela mpe loba likambo moko komona ezosalama sikoyo nalobi nzela oyo nazomona na mosika epusana pembeni na ndenge ezali nzela epusani babi omoni wasambula oyo koka siko bato oyo soki yo boyi komema bango bakosukila kaka awa bangunya bakoya kokuta bango bakoboma bango mpe milimo wana oyo etelemi na nzela ekoya mpona kokanga mpe koboma bango siko yo nde moto osengoli oza liboso mpo milimo wana nguya oyo oza nango ekodomine yango mpe kolekisa bato wana na yo moko sikoyo wasambula oyo kokuta azovanda na kiti azoloba bilobaloba empoli alingi bambiansi basi bamasanga makambo nyonso na wasambula omona amela cigarette na whisky na poche aza na crainte moko te na wasambula oyo ozali na nguya oponi wasambula nini oyo osengeli ozala bapapa bamama devoir moko impossible navandi nie siko nga nazobanga dabi mokumba wana ya kolekisa bato na nzela na milimo wana na makambo etelemi kuna me siko so na bino azala mpe wasambula oyo ya voyu nakozala na lokumu te tala ndenge aza lokola azobazoba siko wasambula komelaka basigareti masanga na bawiski na poshi kokendaka botel babar na kokufa va mpe milimo wana kutu kokanga ngai wana sa motema nazokanisa siko bango bayebisinga mpo yo olobaka ata nzambe abandeli mokili yo kozongela so misala oyo te siko lokola yo ozongela mosala oyo te bato oyo nyonso bakufa na bango nga na bon nandimi kaka kozala wasambula oyo ya nguya oyo ya komema bato na nzela wana mpo bakende kobika ntango nga nalobi bongo nalamuki donc nalamuki mbala moko ntango nalamuki namoni mpe malu zolo azo kokita na mbetu po ye azalaka na ntongotongo soko alamuki wana akeki mpe bato kuna soki ti ezali basala ti apres ekozonga ne su na mbetu po ye bazalaka retard lokola ngai nayebisi mama luzolo abi papa sikoyo yo poni wasambula nini ngabi te naponi wasambula oyo ya nguya mama luzolo asepeli alors elakisi ke naza na mokumba oyo quelle que soit difficulté quelle que soit souffrance quelle que soit eza nini esengeli nasala yango mpo misala na ngai ezali ntango mvuluski mbanga yaki alobi mpo obikisa bato mpe olakisa bato nzela sikoyo baye kosala nga rappel mpo na nini nakota na bolembu batata bamama nakota na bolembu j'espère que mama ifo te azalaki awa na kidongo aye moko ayoki niongo kombe toza nango ya loyer
na telemisi mama ifote na ebisi tala libota oyo na vérité nyonso bakipaka kolia na nga te bakabelanga ta $1 te bayebi te ke tata wasambula aza locataire et aussi mbongo ya loyer baza kofuta te 3 mois et demi ya nyongo mama ifote aza na bino kutu mama ifote abayi papa soki nazongi na kokoma konso 13 na kokoma nakende koloba makambo oyo na miso alisanga mobimba na kati ya kilongo na esi mama ifote omona pasi na ngai oyebi oyaka na ndako natekaka te nasala te me ntango oyo naza kosala nyonso mama ifote akobetela bino lisolo ya kilongo ayebisa bino ndenge kilongo na mama ifote azalaki na esengo omoni batata bamama me loyer baza kofuta te batikeli nga mokumba na ndako na ngai na kilongo sikoyo batata bamama nayebisa bino solo nalembaki koloba penza ke esengeli natika avant namona bilembo wana nasalaki ba une semaine nasambelaka na ngati mpo na nga moko loba moto wana problème nabondeli mpo na ye me mpo na nga moko nasenga bona omona donc inutile mokili se ekufi pourquoi mosala oyo bitumba bapekisi nga nasala te nateka te me bana fo balia bana fo bakola bato bakisi nga susu charge kilongo nga mona futa bandeko bazali awa baza kokipe te nasala nini nazoyeka mokano natika na atuka ba mokano wana mpe eyelaki ngai botala nakenda kosala déjà contrat na BRTV matondo mingi na oyo asungaki yango tika nzambi mpunga sakumu na yo siko ntango nake kosala contrat mpona banda émission nazokoka te mpona nini par séance soko okodepanse moke na télévision $80 parce que image oyo ezoleka na télévision ya bato yango nde na banda kofutela suka sanza sikoyo par jour bacaméraman bamonteur bajournaliste baréalisateur bango bazwaka taux du jour moyen akende kobanda émission eza te mais contrat se nasala sikoyo nalembi nabia natikaka na koretire contrat mpe banani banda kofuta ngo na suka sanza nazotala nakotaka banyongo na télévision sikoyo nakende kozonga su na télévision naza su na YouTube nalembi or ke batindaki ngai kende kote ya bato ntango nakotaka losambo mpo na mboka sikoyo incapable que je suis nazose limité kaka na YouTube or ke batinda nga na panza sango mokili mobimba atuka nalembaki nakolemba na ngai nga nakanisaki nazokanisa malamu lokola kulu tsapu ayebisa nga tika bato oyo balingi yo te kenda ngolo esika ezangi bana bato de ma part namoni ke makanisi na ngai naza koraisonne yango wana sikoyo ezali malamu nazokokisa sikoyo makambo yango natika navanda na ngai soki nakokende na mboka nini nakende koluka moya kosala bilanga na vivre to mpe nakufa na ngai na makanisi na ngai wana ya bomoto baye kolakisa nga sikoyo wasambula oyo aza na liberté mibale bawasambula mibale baza na liberté na wasambula oyo azali na mokumba ya bato fo alekisa nzela mpe abikisa sikoyo na mutu nazoyima natika mosala wasambula nini yo poni okoma libre osongela vi ya kala ya komela ya miziki ya arrogance to olingi ozala wasambulwa nini donc oyo elakisi ke mokila molimo baye kozongisela ngai mokumba oyo ngai moko nalukaki ke natika or ke lokola ngai na ndoko za badesizio natika bino efali napona na ngai wasambulwa oyo azalaki na whisky na poche na cigarette na maboko to wasambulwa azalaki na libre ya kozwa basi ya kokota miziki bitumba koswana kofinga mais ntango balakisi nango noir sur blanc
nanga moko na suki parce que nzela wana ezosenga pe na lekango mais siko soki nazongi wasambulwa oyo ya cigarette na whisky na poche to wasambula oyo arrogance aza na nyonso akosala ya liberté ya mabe seke ngai pe bangunde bakoya koboma ngai esika na kotikela batu oyo nakoboya kokatisa mais soki nakei nzela wana na batu ngai nakoleka liboso batu mpe baleki na nsima ngai na bango tobiki naye kocomprendre ke kotika misala ezali lokola komikaba na liwa naye kososola na kati ya ndoto nakanisaki mpe nayebaki teke naza kolala nazomona ngo lokola réalité ntango naye kopona wasambula oyo ya nguya kokatisa batu nde naye kolamuka mbala moko donc noir sur blanc naye kosenga nzambe alimbisa ngai na badesizio mabe na bandaki kozwa tika nazala wasambulwa oyo nakobika mpe kobikisa bato alors oyo mpena balakisi ngake tosoke na indépendance spirituelle soki ozoso badesizio oyo kwei yebaka kolonga te bato na yo mpo sundoli na nzela bakolonga te mais soki osala kotelema seke okolonga na bato oyo oza na bango elongo mpe bakolonga na bososoli yango wana bapapa nasengi bino mpe bamama banzela nyonso oyo esalaka ke ngai nazwa badesizio wana nasengi na soutien mosusu te eza bino bopermettre ngai nasala mosala nzambe malamu bopermettre ngai na mosuni napanza sango oyo malamu pamba te nazali incapable ngai moko ya kosala yango ya kotambusa sango mokili mobimba ata kilongo nakanaki kutuke mbongo wana naloba lokwa to wana préavis ya 6 mois lokwa tokomi siko na 4 mois tototaze 4 mois hier le 5 nalobaka na kolo lupango eno toza na 2 mois awa kosisa préavis tobima na biso wana bamokano nazwaki mais nakosenga mama efota yaki amonaki elie amoni mpe kilongo badepense nyonso ntango nazosenga lisungi mpa na bino kolela butu moi amoni kilongo yango na misu ye moko ye kuta alobi nga na kase kilongo yango soki kozalaka ya pamba nzoka eza mpe kitoko boye quelque soit batole donc ekoti mbongo ebele mais sili mpe te mama efote azalaki wana j'espère que bitumba oyo memi papa bengwa na liboso kilongo ya liboso ti etekamaka papa bengwa ayebi yango ayaka akutanaka na bakolo lupango ndenge baza koetufe ngai na lupango ase papa bengwa ayebi mpe papa bengwa ntango azongi bayebi seke so boperdre sika wana bomengo na bino ekei papa bengwa ayebi mais telemake bato bazaka na motema makasi ya kosoutenir te esika wana eye kotekama ekei me na bolingo ya nzambi mpungu tozwe place mosusu mokolo mosusu balongo baye kozwa ngai kaka na bilembo bameminga na lupango wana babi tala bomengo na bino badi kopola me tokoyotika epola te bana no bamotema makasi yango baza kosouffrir balingi kosalela nga nzambi mpungu te me so bomengo yango kende kobomba mpo na bango soki bakobongisa bakokambolama mpe bakozwa na bomengo soki bakobongisa te baratango libela esengelaki ndenge borata esika na boratango libela bomengo me mpo na bolingo na mawa na pasi omoni zwa yango yango wana batata bamama na ngai bino bozali oyo bolandi nzambi mpungu tokotala basali mingi babimi nayebi te soki mpe batindami na nzambi mpungu to na makanisi na bango to na barecherche me bazotia mpe nzambi mpungu me bino boponi nzambi mpungu kolanda ye na nzela na ngai wasambulwa donc ezolakisa ke naza kaka na bino na baoyo misusu baza kati na lisanga bolingo me baza libanda ya France bino kaka nde tokotambola na bino elongo ntango nakoki kolekisa na nzela bino mpe kaka bokoki kopesa nga makasi nalemba te mpo namema bino na nzela wana ya kobika ntango bino boza kosundola ngai badesizio namba bakanisi ya bomoto ezoyela ngai satana azoprofite kozongisa misala nsima yango wana batata bamama oyo batalisi ngai naloba mpe kati na lisanga mobimba awa mpe na kisasa nawuti koloba yango mais quel que soit ça
hier c'était le 5, totalisé 4 mois, mais les locaux sont obimi, mutoye lingata 1000 francs à loyer à zappé. Donc, zakola kisa, zalaka na sene tumba. Si koye komi lokola, bino moko ba oyangai, bokomi ko bundisa ngai, to bokomi ko fungulanga nzela, ya kokwe ya fe bino moko bokweya. Alors pour cela, batata ba maman, na kati na mokili oyo, tomoni passe. Quel que soit passe, et ça va faire na mikolo tomona bistengo. Tolia, tolata, tomela, tokenda ba feti, tosala ba kamba ndenge na ndenge. Mais bistengo ngo ezalaki nango limité. Et presque, lelo tosala bistengo kokukate. Ezola saki bistengo libela, nanu ye libisote. Bisengo libela balakisi nga nzela oyo na kokatisa bino soki tokomi na territoire wana eza lokola tolongi na spiritualité papa mama tokomi ba indépendant. C'est ça eloko ya motu etikali yango wana tozwa force mais mpona tozwa force wana ezali na devoir photo remplir et pas yanzambi pungutulendo parce que moto soka remplir devoir wana te akosala nzambi pungutulendo te akopanda pesa nzambi pungutulendo te okobongola pe lolenge na yo te okotikala kaka na lolenge oyo batu bakokoma na mboka ya bilaka te yango wana temi bapesaki ngai na koloba ngo na mokuse ezali émulation temi wana ezali mpona kosunga biso tokoka kocomprendre ke bisengo ya solo nde ezoya oyo biso tozomilukela yango ezomema biso na bapense bamot de tête batension mpo osali projet oyebi ke ndenge nazozwa mwa 100 francs mwa $1 na projet nasali nakokokisa mwa posa na nga boye mais ntango osali projet posa na ezokokisama te osali yango na bapense okoti na bapratique mais ezokorépondre yo te alors mutu mosusu akomi na surménage mutu mosusu na bapense wana epesi bestoma bagastrite batension e mutu mosusu mpe kokomeme na paralyse AVC po tozosala ya biso moko makanisi mais soki tolandi siko oyo ya nzambe ndenge bapesi biso toli awa j'espère que batension bamot de tête basurménage baAVC ekolanda biso te yango wana ekomi eza lokola conseil pour tous les jours ezalaka mateya mais soki na memengo na ndenge mateya na ntango tozalaka nango na bino eza impossible oza soki kofongola ngo maleme eza ba 3 heures du temps 4 heures du temps point par point mais pas na bino ye lokola conseil pour tous les jours mpo na tomema ngo na 18 minutes mpo na ntango na bino na ntango mpe ya kotika sale mpe na ntango bokokende mpo na bokomona baere malamu selon ndenge mibeko ya mokili ekomi lelo bato bakomi kopona baere ya kokota ndako c'est ça émulation soki tokei na détail nango ezali sentiment qui porte à égaler ou à surpasser quelqu'un en mérite ou en mérite pardon sentiment qui porte à égaler ou à surpasser quelqu'un en mérite donc moto ntango aza nanu na molimo ya bomoto ya mokili oyo ye azotravaille mpo akoma lokola ndeko wana to mpe mpo aleka ndeko wana mpo ye azwa lokumu ye bakumisa ye ye bandima ye nde yamoni ke wi naza kovivre sikoyo yango wana mutu aza ndenge wana na moke azozwa kolinga kosalela yango nzambe te po aza na baprojet na ye ya bomoto ye asalaka kaka mpo na bomoi na ye alukaka kaka esengo na ye aza mpona koluka esengo ya bato te misala nzambe ekende liboso te lui il est là elle est là mpona kolia mpona kolata mpona kosala bafere na ye mpona kokokisa baprojet na ye
po azana posa ko kana pena ba oya zo mona bazo sala wana yango ba bi sentiment qui supporte pardon sentiment qui porte bolimisi sentiment qui porte à égaler ou à surpasser quelqu'un en mérite bayemba yeba bwaka yeba kumisa ye ah ça va émulation alors na lingala nango ezali moto azali komitika nesengo ya kokokana na mutu wana to mpe koleka ye na oyo etali bozwito lokumu ya mokili oyo yango wana tobengi émulation sikoyo eza nango mabe te soki oyebi na yo nzambe te tokozala baposa wana meme isi toza na nzambe mutu nyonso aka na posa asomba ta mutuka azala na lupango alia malamu alata malamu me mutu mosusu azosala yango mpo na libota na ye bana ne bazala malamu bazala na ndako azala na mutuka azozwa mpo moyen de déplacement moyen de transport me mutu mosusu azosala yango mpo na tapage kosurpasse bato to koegale bato natonga ndako ya boye mpo bato bakamwa nalata boye mpo bato bakumisa nalia boye mpo bato bandima wana besensé oui mutu pendant que toza kovivre na mokili fo tozala na projet soki moye eza fo tobongisaka lobi nasomba lupango lobi mpe na kosola mutuka lobi kuna mpe na kokolata malamu epekisami te mais kotia yango te liboso ya nzambe to ya makambo nyonso na mokili to prive yo osalela nzambe te mpo na yango mpe kosala yango te mpo okokana na mutu to mpe mpo leka mutu c'est ça émulation ne te laisse pas entraîner par tes désirs ne te laisse pas entraîner par tes désirs kotika te bapositela yo ya bomoto etambusa yo ah borona mpe namonaki soki nalati yango tasombi yango te na feti wana naasi na okende te fo costume wana kaka fo lipapa wana kaka ah modele ndeko nga namonaki fo natonga yango mosiko oza na kapasita bozwi wana te mpo okokana kaka na mutu wana ji mpo namonaki ezoleka mpo nasomba yango esepelisi ngai oui osepela na jip okoki mpe kosepela na voiture oui mais soki ozana na makoki wana okoki kosomba esali mabe te mais kosomba yango te mpo okoka na moto omonaki ye na voiture wana to na jip wana to modele ya ndako mpo okoki kosepela nango ah mpo modele yango eza bien oza na kapasité wana okoki mpe kotonga yango mpo osepelaki nango mais kotonga yango te na molimo ke okoka na mutu wana toleka ye lokola asali bonga na komodifie oui okoki mpe komodifie mais kosala teke omodifie mpo oleka ye mpe baposo moto ezotinda yo oyo nano okoki kozwa te okomi kotikela yango susi ah nzambe nabondelaki yo naki na posa ya boye tato yanoli ngai te tala bato kutu bakumisako te ndenge bazali me nga namoni yango mpe nalingi mpe nazala nango nzambe ozoyanola nga te nakosambela obandi koboya kosambela kokende lisanga na kati ya sale ozoboya kokende parce que posta na yo ozalaki nango nano ekokisami te or ke posta wana ezalaki mpo tombola monene ya nzambe te mpo osalela kiti mosusu afika te mpo kangola kongo te mpo kangola afriki te me ezalaki posa mpo yo sepela na elamba wana to mpo sepela na ndako wana to mpe bakumiso na eloko wana donc eza ya bomoto yango nalobi soki na bina fongola yango ekozosa so ba 4 heures du temps ekomi lokola conseil pour tous les jours osomona yango wana oyo nzoto no eza kotinda yo mozana na kapasité na yango te yebaka ezali satana moto anga tia yo na mbuyema kolanda yango te lobaka ah solo nalingi esala mabongo me na mokana nzambe pungu esengeli ekokisa moto mosusu abongisaka sala likambo wana na valeur ya 1000 euros to 1000 dollars boyoki ke
po tosala likambo boye po na kilongo tokopanza sango to tofuta loyer me mutu wana atali nga problème wana nango eza $1500 nanu kuta ekoki te bongo na kata $1000 nanu ngasu mbongo tosala makambo wana wana kosimba te omoni osaleli mposa na bomoto oyo obongisaki moboyi kosalela nzambe pungu oyo akobatela yo akokokisela baposa na yo koleka oyo ozokanisa. Émulation. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs. Et méfie-toi de tes envies. Et méfie-toi de tes envies. Le quitter avec des esprits réels. Nabiloulela. Milongola kati nabiloulela ozala kanango. Soko moni mutu na lipapa wana, ngapeli pona somba lipapa wana. Soko moni mutu na elamba wana mai wana liputa sipero sepeli nango, yo pe posala kaka tout. O privé makamu mususu posomba ngukako kokana mutu wana. To, loko na moni ba mai ebimiske ya sombi ya boy ngana ko somba boy pona leke. Loko na ya tongeli yango modèle oyo, ngana ko bakisa ba broderie na ko sala ngo boy po makitoko le kaye. E bongote. Ndako na kendeki kito na mona ki wana turo pensa santo soki na zui ata na famille basenga diero na kopesa te pona kansambo na so baka kiti wana nyonso wana poko kanayi babi méfie-toi de tes envies milongola kati na bilulela biso tuzaba na nzabi pungu alobaki na biso travers mbuluski mbango biloko nyonso eza ya kobeba mbongo eza ya kobeba batu bakosaka nango batu oyo bazala ba escroc ba miyibi batu akisi bongo na bongo biso toza na objectif ya komema Afrika na liberté po tolata kitoko tolia kitoko tosepela kitoko tosfeche kitoko mais lelo oyo biso toza koanvie mosolo oyo ya bato ya kisi oyo bato bakoki kozonga ebele na kisi toza konvie biloko bango baza kosomba baza kosala orke wapi différence na yo mwana tata wamba pungutulendo na bato oyo bapesa ye mokongo tokoki kozala makanisi moko te tokoki kotambola ndenge moko te na kati ya teme oyo napesaka bino pardon conseil pour tous les jours napesaka bino priez pour devenir maître de soi. Alors, na kati na maloba se wana toli ekenzela moko parce que eza lokola toli moko oyo eza kosangisa ma émulation na prier pour devenir maître de soi. Natali kaka na se. Soumets ma pensée à ta correction et mon cœur à l'éducation de la sagesse. Donc, au sein d'Anzambe, atia makanisi na biso na se ya bososoli pe motema na biso na kati na boyebi ya bosolo oyo tobengi sagesse boyebi emayele pe na kati na boyebi oyo tobengi éducation. Donc totango na losambo soumets ma pensée à ta correction et mon cœur à l'éducation de la sagesse afin de ne laisser passer ni les fautes inconscientes, ni les péchés dont je pourrais me rendre coupable. Pour ceux qui makanisi na ngai, evani na se ya bososoli, to ya mayele na yo, to ya boyebi na yo, wana foti moko te koleka kati na nga na kidiba, ntope lisumu moko te kosala makati na kidiba, pe na kozala coupable te, na kati na kobebisa mibeko to ba principe na yo na kozala kaka elembo malamu epai na yo nzambi pungutulendo yango wana prière wana to salaka je voudrais un gardien qui verse ma bouche et ferme à clé la porte de mes lèvres, alors je ne risquerai pas de me condamner par mes paroles, de perdre, parce que je dirais Nzambi Pungu, maître de ma vie. Donc, tout Nzambi Pungu, moi, nous avons prié pour devenir maître de soi. Nzambi Pungu, Mokonzi, Yabomo Inabiso.
lokola ye aza mokonzi ya bomoi na biso, il faut se confier na Nzambi mpungu. Il faut baposo toza nango topesa ngo epai na ye. Biso etia biso na makanisite ke yo Nzambe atiki ngai yango ezokokisama te. Ebe tiso mutu te, epeso batension te, epeso bestomac te, epesa yo pe bato masumu baza bongo mpo wana kokia kwa Nzambe te. Mutu masumu amoni ke je suis capable ya komisalela oyo nga nalingi nazala. Me moto na Nzambe alobaka nakozala oyo Nzambe abongisaki nazala. Soki Nzambe akopesa biso tangu konso oyo koya tokozongela lisusu destin. Lokola rappel thème ya destin. Moto na Nzambe asesumetaka na destin oyo Nzambe asala po na ye. Yo moko yebite. Me oyo na Nzambe pungu lokola biso ba oyo batata ba mama. Tokoki kobeta mutu te po na projet moko zosala ezosimba te. Okoki kokota nyongo te po na posa moko za nango po etungisa ko na bomoi na yo mobimba. Okoki kobeta mabaku te kopateke Nzambe azokokisela ngai te po na sena kaya pesaka ngai te. Non, wana eza bilulelelo nte sindio na makanisi wana. Alors mpo na biso tokoloba si koya na nga na mokili Nzambe mutu ayebaka suka na nga na mokili oyo ngai moko kolo nzoto na yebi te me Nzambe punga yebi. Ayebi soki abongisa lokumu mpo na nga quel que soit qu'il pleuve qu'il neige na kozwa kaka bisengo wana. Soki abongisa yango te ata na bundi na salini na kozwa yango te. Alors Nzambe pungu na mitiki na tia makolo na yo. Me mutu esengela azala na ndako. Mutu esengela azala na elamba kolata. Mutu esengela azala na moyen de déplacement. Mutu esengela azala na facilité kolia na mokili. Nzambe ayebi yango pe tango kanisa yango yebisi Nzambe yo tika ya sana. Mokolo wana ozoyoka kolia kumisa ye. Ozoyoka kolia te loba Nzambe kokisa mina ndenge yo bongisaki. Me yo milongola kati na bilulela na yo. Komitika pete na baposa no anzoto. Si tu cèdes à tous tes désirs, tu feras ton malheur. Si tu cèdes à tous tes désirs, tu feras ton malheur et tes ennemis s'en réjouiront. Pardon. Ne même pas ta joie à mener grande vie. De peur d'avoir à payer le prix. Parce que ceux qui ont mené grande vie, au kokota banyongo, to kokota banzela kisi, to kotino na escroquerie, okaka o sala oyo nyonso ya motu ya batu bandima yo bakumisa yo. C'est ça. Mais ezape na likambo batu bakumisa o déjà, quelque chose tango nene ekomi ya bisote. Ezape na tango ozolia obike lobi pe na kolia, lobi pe na kolia. Ezape na tango solata costume, solata pe liputa, to lipapa, to sapato, on y sepeli. Maintenant le premier temps on a bisote. Pour nous prouver que Nzambe na biso est capable. Et il est capable. Pe akozala capable. Sikoyo biso to luka ko égaler batute. Ko surpasser batute. Komitika na baposa na bisote. Pe komitika ba na birulela na bisote. Po soki omitiki na kata baposa no ya bomoto, wana oza kobenda pasi na yo. Pe bangunya na yo bakosepela na pasi na yo, po ezala batu bazelaka, bamona yo ozangi liputa kolata. Po moto ataza malamu, batu bazomona malamu na yo, mekozana batu bakotelemela yo pona kokase yo. Ozwa soni, ozala na honneur te na kati na mokili, po sepela te batu mususu kolata na yo to kolia no pamba, ezosala bango zuwa. Ozomona? Donc, sikotango yo ostolinga na bomoi na yo zala mutalokumu ekofutisa yo. Parce que bangonya na yo tango yo soluka ndenge wana, tango yo kolonga te, bango bakosepela na AVC kozwa yo, na migraine terrible, na maux de ventre, estomac, gastrique,
tension bango basepeli parce que yo linga to mener grande vie lokola ekokisa meti ekoma no muta souci ozomona yango wana komikaba te lelo oyo tokomi indépendance spirituelle yango ezoya lelo po tobongama tozonga Congo tozonga Brazza tozonga Angola tozonga Cameroun tozonga par-ci par-là na Afrique mais nga kuna na Afrique na lupango te naza mpe na bozwite oyo nakosala ke lobi kuna nakende kovanda malamu siko nakosala ndenge nini okoti na susi ok non yebisa nzambe mpungu na monoko ya ntumwa na yo Mpulusi Kimbangu alobakaki bamindele bakokoma bato mwini bakokoma mindele me ntango yango komi kopusana mpe Mpulusi Kimbangu alobaki bamisusu bakoya na mabele oyo ya bamindele kasi bamisusu bakokangama awa oyo bamipesi na makambo etali nzoto omoni bato bazoselese na badesir mpe na kolula na bambiance na milangwa bango nde bakokangama sikoyebisa nzambe mpungu na monoko ya ntuma no Mpulusi Kimbangu baki bamisu bakokangama me oyo bakoyawa bakosala misala no bakolanda nzela na yo bango nde bakozwa mayele ya kokende kotonga mboka ya sika kuna na Afrika sikoyo ngai naza na nzela Kongo kasi tala ntango yango komi pene ngai na nazonga mboka me naza na lupangu te naza na moyen te ya kokende kovivre kuna na mikabi epai na yo nzambe mpungu na kati na ngilingiti oyo koya bitumbe koya ngitikila oyo yo muto koyeba ngai na mikabi epai na yo nakosala misala na yo nakolanda bisengo ya mboko yo te nakobima po tokende kokembela na mabele na biso na lobiko ezoyela biso indépendance spirituelle kasi nakende kozala na pasi te ngai nakotya makanisi ya koleka te me nzambe mpungu yo moko oyebi ndenge nakobimisela ngai awa mpe ndenge nakokomela na mboka mpe ndenge nakovandela na mboka otiki mkume epai na ye yo komengo na société siko ngai nakosala nini baninga kutu baza kobongama deja baza na bamoyen baninga baza na mapango ngai naza na lupangu te ekomi susi toyeba tension ekoya kozwa yo AVC ekoya kozwa yo mot de tête ekoya kolata yo surménage keba papa keba mama devoir na yo de aujourd'hui komi pesa na baposo na bomoto te pe mi longola na kati na bilulela parce que soko misiki kati na bilulela oza kosala mawa na yo moko parce que bamakanisi wana pase koyelo ba mot de tête basusi batension yo kaka nde moto kosouffrir alors longola makanisi no sikoyo esika wana mikaba mobimba epai na nzambi mpungu tulendo oyebisa yeboye je dirais nzambi mpungu maître de ma vie nakoloba nzambi mpungu mokonzi ya bomoi na ngai soki yo obongisi epai ya nzambi mpungu ye asalaka na corrélation na réciprocité ye mpa kobongisila yo ate etikali mokolo moko akosalela yo ya motuya papa mama moto asusa aza moto ya masumu mpo moto ya masumu ayebi ke na mabe na ngai na lolenge na ngai na kotikala kozwa grâce ya nzambe te mais atako ozalaki na mabe na masumu na mateya nyonso oyo ochangeaka te lelo soki ozwi décision ya kozonga na droitire longwa mpe na susi tika bomoi no na nzambe mpungu ya kobongisela yo nyonso oyo ozwaki akopesa yo essentiel zala na honnêteté na sincérité yango nde kosunga yo baya nzambe mpungu tulelo c'est ça alors mpo na émulation soki tobi tomema tosilisa bapage nyonso ekozala mpasi mingi parce ke ntango na bino ekosimba mpe kaka te yango na moi compte pour tous les jours yango nabaki na zongo lokola toli epai na bino batata na ngai mpe bamama na ngai eza lokola toli tolongola makanisi wana tika bango baleka na bango biso o bamoni ke balekaka biso mais biso tomikabe epai ya nzambe mpungu tozela arbitre soki aza kosifre match eza na 90 minutes babakisaka mpe mondamba minutes ekipe te aza komene 1-0 ekipe wana yo kumisaka mais lokola arbitre nani abeti pelolo te
équipe wana akoli te. RDC na kati ya Burkina Faso tozo pour la 4-1 match etikali plus ou moins 2 minutes. À 2 minutes etikali 88 minutes. Etikali Léopard RDC aye kozongisa 4-2 4-3. Arbitre yako bakisa 3 minutes aye kozongisa 4-4. Tokena ba penalty to gagner Burkina Faso. Soki arbitre abetina nous piololo te koloba te ke lokwa tozo mene biso mtoko gagner. Alors biso tozo bango ndenge wana. Ba oyo ba monike ba longi na lolenge na bango misala na bango ya bomoto. Parce que batu wana nza batanga bango batu bazangi boyebi. Mais biso ba sotanga biso bato to sana boyebi. Po to ebi nsambe na biso to ebi pe mibeko na ye. To ebi pe lolenge ya lingaka. Mais ba wana ba yebi te. Yango somona bazana liberté ya kolia komela kolangwa bazotonga pe ndako ba place makamnyos bazosala yango. Mais yo miyebi ozolela lelo sana passe. Alors poko kisaka lolenge oyo ya boyebi oyo yebite. Pe osalaka oyo ezalaka volonté ya nzambe to mokana nzambe te. Tozo bibenga tozo bana mbulusu kimbango. Bana bilaka. Mais tozo kokisa oyo nzambe pungute pe kosala ya nzambe pungute. Ozomona. Yangwana lokola tozo kokisa te siko to salango, to kokisa yango, to sepelisa ye, ko ye akoka kopesa biso makoki pona bato bakanisa ki balongi baganye baya komona piololo ya suka biso ne mtosa balongi et près mindele lelo bamoni ke bango nde bakolo mokili bazosala nyonso bazana bomengo bazana lokumu bazodondo mebilaka ezali bakokoma lokola bato mwindu doki paso ya biso ekolata bango bisembo babotola pa na biso ekozongela biso siko bango bazoseka mais na ntango alibisi akobeta piolo na suka biso na bamindele banani bakoseke papa zwa vino ndenge wana mama zwa vina yo basekaka yo okelela osambelaka nzambe mpungu oza na nini mais soki omilongoli kati na baposano ya bomoto na bilulela oboyi komikaba na baposa na yo okomona esengo koya kitisa motema papa mama tika kolela mpona kosepela tokosepela devoir na biso eza nini tobongisa kaka liboso na nzambe mpungu mpo moto oyo aza na nzala baye kokabelesa kombi ya madesu na mwasa kombi ya loso lokola aza na nzala na butu aliaki te akozwa kaka loso ya mobesu na madesu wana mobesu to abandi kolia mpo aza na nzala akokanga motema ti alambi madesu tie kobela alambi biloso tie kobela nde alie nde siko nzala esili yo mpe kanga motema nayebi ke tozosouffrir nayebi ke toza na kimia te nayebi ke mingi eza kozanga biso na baprojet na biso mais papa mama conseil pour tous les jours yo mikaba na nzambe mpungu longola bilulela na yo mpe komikaba na kati na baposa bongiselaka na nzambe mpungu lolenge oyo azolinga kati na biso nde esengo nde kokokisama na kombo ya nkulusu kimbango matondo mingi matondo